Bon, calvaire, on a vivre, raconter l'histoire, aux alentours Moulaï. C'est moi qui n'ai résumé ma Kambundenge et Lekelaki. C'était un certain mardi, il y a qui provenait que stage, puis manipulation dans la labo à Ime. J'ai quitté la maison vers 9h ou 10h, je crois, dans le labo Ime. Et nazalaki na moto ntango nakomi na direction oyo mpona kota maf moto ebebaki ntango ebebaki na continue makolo mpo ke nakóma na labo Ime e na maf wana arrive na maf tosalaki croisement na jeep moko ya grise jeep yango ya grise e nateme mopanzi natikeli nzela leka leton wana nateme mopanzi natikeli nzela moto moko azali na kati ya jeep yango etemaki akiti po atuna ngai ke azoluka ndako ya mabibi moko boye. Bandeko na ngai, l'air est grave. Vidéo oyo awatozana Kimpesi. Il y a une étudiante qui venait d'être enlevée. Enlevé sikoyo étudiante wana atindi message na ba collègue na ye que aza na conteneur roulant, donc batie na kati conteneur pour ezo rouler yango moni aza étudiante na ISTEM. Ba étudiant nyonso ya ISTEM ba se décider ba kanga ba conteneur nyonso bandeko na ngai pour ba fouiller conteneur par conteneur. Wana bozomona bazofungola bafungoli ba conteneur oyo ya dicha liboso kuna la fille azati siko baye kofungola odo bazofungola ba conteneur nyonso batie ba barrière par-ci par-là bazofouiller nzambe na ngai nazo komituna to komi wapi degré ya insécurité osko bo kidnapper moto bino boza ba passager ba remorque oyo penza nde esalaka ba vaye vient matadi bo makini matadi kini toyebaka pete nini ezalaka na kati nzambe na ngai gouverneur kotalikanga bazaka na recherche ya moninga na bango na kati ya bacontener baji bamikuta donc balobi bango bakotika te moninga na bango akende bongo moninga na bango abengi bango asimale bango ke baoleve aza na kati ya mutuka moko mutuka eza pin matadi aza na kati ya mutuka moko yango moni baningane baétudiant babimi awa mpona kosala recherche na ye bazoluka ye partout des ordres bakangi nzela donc prince oyo eza ya matadi boma Kinshasa donc baétudiant batomboki fort balobi bango awa sikoyo bino bokoyeba mutuka ngo ndeni bainterfere comment parce que bino bokokota botali kaka so eza na kati ya kontene boyeba ndeni
kaka mwasi vila esuki bakanga bango ebele la conteneur Calvaire, on a vivre, raconter l'histoire aux alentours Moulaï. C'est moi qui n'ai résumé ma Kambundenge et Likelaki. C'était un certain mardi. Ils ont posé des stage et puis manipulation dans la boîte à Yimé. J'ai quitté la maison vers 9h ou 10h, je crois, dans la boîte à Yimé. Et quand on a commis la direction pour la côte à moto et bébaki. Quand le bébaki, on a continué ma colo pour que on a comme la boîte Yimé. Et na maf, on est arrivé na maf, tout ça qui passe mon jeep, moi quoi, il y a grise. Jeep moi il y a grise et na thème même pensé na ticket nzela les temps on a thème pensé na ticket nzela. Moto moi za na kata jeep ngo temaki akiti po atu na ngai ki azoluka ndaku ya mabibi mambo je sais pas. Biso na la boîte zali na mabibi mais na yebisi ki otozali na labo fona na centre koto na yimi na mpaya na ebité abisingatana na photo peut-être okoki koyeba ye. Et pendant que je regardais la photo, garçon akitaki azaki na chapeau et puis cagoule, non cache-nez plutôt, chapeau puis cache-nez tant akitaki pas l'accent photo. C'est par là qu'il attaque mon mouchoir na zone et puis na mon quand j'avais perdu connaissance na ndenge wa mimaki ngai photo ya mimaki ngai na ebité ezaki wapi. Mais on a bandé baka ke ezaki na kati ya conteneur. Ezaki na kati ya conteneur jusqu'à ce que passer un transfert na kendaki na kin. Na kendati na kin batinda ngai na butu. Et na kin nde nazaki force et puis courage ya okima. Ya okima bango bazaki distrait. Nde na kimaki bango na bini na France pour que na luka moyen nazonga et puis nazwaki aide ya papa moko tukutana ni abamo kende pe musala papa mwana imta edaki nga amati nga na mutuka ezaki vers Matadi Kibala je crois azwi nga mutuka pe na air wana c'était vers 5h na kimaki na temps wana mutuka oyo bandaki mpesa boye ezaki te ezalaki ya Matadi amati nga mutuka Matadi ayebisi chauffeur kitenda na police nde chauffeur wana toyenda yayo kitanda na police nde na première. Non, bakangaka basimba babetinga te na perdre eloko te na maboko basingaka bakangai ngai bamasolo bazana bete objectif na bango ezalaki je sais pas ce qui côté ou bien comment mais bateau bakidnapaki nga place menga na butu wana na conteneur ezali bato mosusu nde bamemaki nga mpe bakende na kini bakende otikanga mpe soki epa bato mosusu sikoyo nayebi te wana kati bapesaki mbongo ou bien nini elekaki wana nayebi botala nanu mutuka oyo eza na plaque on dirait la présidence de la République, mais quand vous voyez en bas, il n'y a rien. À ta plaque d'immatriculation exacte. Vous en demandez vraiment. Après ça,
tracasserie. Papa, nous tous sans plaque d'immatriculation. Là, il y a présidence. Nous plaque toujours, ma chère. Vous avez dit qu'il m'a. Non, non, on tient là-bas, papa. On tient là-bas. On doit se plaquer à présidence. Nous sommes là pour Babangaye. Nous tous, papa, chien, mais il y a plaque à présidence. On a un problème. Papa, là, il y a présidence. Babaché. Hey. On dirait bah il bien non? Pas la plaque. Il y a un problème qui se passe dans notre quartier là, Batumbi Koulouna. En tout cas, Koulouna Tumbami a blaguité. Koulouna Tumbami. Regarde les gens et voilà, Batumbi Koulouna. On les tous les gars. Batumbi Koulouna. Regarde, il y a plein de gens et TikTok Makambo. Ciao, Batumbi Koulou, la lettre la filme. Aku bawa Nabilanga. Abon mi téléphone wabi. Nabilanga ban. Yo Muibi. Abon mi téléphone wabi. Yo. Sala batoma. Omani. Omani suwa. Abon mi ngombe sini. Apa tamu Nabilanga. Téléphone onde yango. Simba. Yo pesa ye. TikTok. Il original. Téléphone onde nani? Ya mama bango. Siko obloge benako. Asante Chombo. Oza mobile. Félicitations. Pesa ngoto. Oza mobile. Sankanga bonga bongo oki. Soko moni le kele makaso kimi mbango awa. Bino to koya. Oki. Akuta batina mandako. Yo. Sawa tika. Nas. Utine mama. Ya ko de no mandako. Siko to chena kasho. Abeta manano. Abeta manano film. Parce que le film, il faut mettre ma film. Il y a la Gini. Yo, c'est la Gini. Yo, tout ça là. Vous avez venu. Il y a la Gini. 9 ans. Oh, papa bien ça. Maman bien ça. Maman là, yo, parce que maman ça qui. Maman, oh maman bien. Hein? Il y a biscuit à ça télé. Sur tes points là. Yayo. Yanga ta ibi papa. Panan. Et pas moi la classe bango na téléphone kana ndaka mona classe bango ibi téléphone. Ah. Oyiba ka bongo hein? Hein? Robela yaya. Oyiba ka bongo. Pesa na téléphone. Moi ba ko téléphone. Bazate. Ah bazate. Nana, utina Simi ni ba. Yo te glisse. utina gusi. Mane bisuma. Bon. Commandant. Bozwa afana wana. Afana kuna. Ketike kuna. Basizi basoda. Yo. Soda mukuse ndike batu asiboki mbango. Les Bambouma Nzambe. Crise mondiale, toutes les maisons tombées. Mambo nyonso tombé na mboka o passe bakisa Michel Serres. Ba maison bozo buka eza na bato baza engagé après avoir kobuka bo promettre peuple nini. Bon pesa peuple congolais nini après avoir kobuka. Peuple a souffrir na banzala na passe bo bakisi biso salité. Bo buki na makada masika boza ko tonga bo buki kwa bisala sala. Ya passe na mboka o. Ah, commune de Bambouma Nzambe.
Crise mondiale, toutes les maisons tombées. Mambo nyonso tombé na mboka o pasi ebakisa Michel Serres. Ba maison bozo bouke eza na bato baza baengagé après avoir kobuka bo promettre peuple nini. Bo pesa peuple congolais nini après avoir kobuka. Peuple a souffrir na banzala na pasi bo bakse biso salité bo buki na makada masika boza ko tonga bo buki kwa bisala sala. Ya pasi na mboka o. I want peace. I want problems always. Hold this man in the first place. Because this case is not this man that has this matter that's here. Jesus. In a small table, God have mercy upon us. This evening you will die. God have mercy upon us. La bunda la pedale de bunda. Il est smart, il est beau. What did this? Don't be someone style. Don't beat someone avant du charisme ye kuna aye moi sana ye ozwa kisi na gambila aya pas boma mobile abokeli malade biso plutôt telemeli ye aye apande kuna ngao aye ka bokema aye ese abokeli mobile kisi ya nini akufa te ya njoko ya ye pete mobile mwasa ngo ye wana azokende ye kuna azobombela ngando kima ye kuna azokende ye wana lelo na Mariano scandale ebimi kuna moto moko azoteka taba na ye client mpe amonani asomba taba client atuni taba combien bapesa epi $100 client abimisi $100 mpo asomba taba omoma opesa mbongo bwe mbongo ekwei taba wana awelisi adame mbongo wana ameli yango na libumu na ye siko na minute oyo taba wana aza ya client ou bien aza ya moteki. Bonjour à tous les amis qui me suivent en direct. Il y a un accident de circulation dans la commune délimitée. Une chauffeur en voiture qui conduisait sa voiture à une vitesse élevée de 130 km/s a perdu sa contrôle. Il est entré dans une cadence. Maintenant il y a une fausse commune. Les gens sont morts nombreux. La route nationale Yamatati, vraiment un accident immortel et dans la Makambo Salami Ao. Donc, et puis si vraiment pas si na montée ma casse, plus de 65 morts. Donc, remorque aux hommes Zoya Oundé Titi et Matéli Babis et Voyaka. Nous saluons notre héros.
60 à 35 000 bapesa. Les mots de moi, ils m'ont fait à 10. Donc, oh là là, oh là là, oh là là. Seigneur Jésus. Papa Stani, bonjour. Papa Stani, je dis le 60 morts. Donc, de Somme, Tala, TikTok, et puis si pas, je n'ai pas monté ma bouteille.